Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora, partout la confiance et fidélité au pays Sarabiso parce que Mingi Bakanisa Kambonda et Kolo Tosalelaka, pouvoir en place de l'opposition, car c'est nous. Tous les juges au milieu du village de manière que l'information est équitable. Sommaire la journée à Bissau Moukolelo Boye Baki Tokosula Mingi Ndengani le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo Azali Kuna Nkamba pe Tokobeta masolo ya double nationalité à mwana mboka mwezi katu bichape parce que eza kobeta mbondi ya mabe makasi pe Tokosula Ndengani ba candidat baza na difficulté au sein ba campagne kuna na Lubero. Si quand on fait la édition de Bissau Moukolelo Boye Baki les numéro 20 c'est la présidentielle en 2023 Mwanamboka Félix Tshilombo Tshisekedi et le Mwana Molonga Nae bazalaki na terre sainte bakimbangi se kuna na Nkamba bozo ba détail na élément oyo. Akitaki na aéroport Papa Simon Kimbangu na Nkamba avec impact na idéologie na comité à église kimbangiste bondi melangai que le président de la République chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a kotaki na siège mondial ya église kimbangiste et longo la première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi po ba beta tête à tête na représentant légal pe chef spirituel ya église kimbangiste Papa Simon Kimbangu Kangani. Bondi melangai que les deux personnalités basolola qui pour l'importance ya kimyape ya bosangani surtout na période oyo ya ba processus électoral oyo ba campagne eza ko salema partout et bongo yemoko le candidat numéro 20 et ba présidentiel le 20 décembre 2023 a lobby que azawana na Nkamba na ville sainte pour la cause ba bénédiction et païa numéro 1 mondial ya église kimbangiste Papa Simon Kimbangu Kangani po ba élection eleka kitoko après wana bondi melangai que les présidents de la République pe candidat à la succession na yemoko a cela qui na ba fidèle ya église kimbangiste pe a segina bango ba sala choix malamu ya ko voter le 20 décembre 2023 biso Betisika Kambonda. Yepé numéro 24 et la présidentielle Mwanamboka Adolphe Muzito akitaki makasi pe bambaki kitoko kuna na chikapa elekala kindengeni. Ndeko ya Congo botala ebele abatu oyo boza komona bondi melangai ke ezande présence ya numéro 24 Mwanamboka Adolphe Muzito oyo akitaki na chikapa avec impact pe suka na idéologie batu bayaki ebele kaka pour la koyoka message nini oyo amemeli bango et bongo yemoko le candidat numéro 24 abukala kite ezalaki occasion pour naye ya ko présenter bango vision naye soki kaka ba voter pe a commis président de la République démocratique du Congo alobi ke akobeta dada masolo oyo etali insécurité surtout oyo eza la partie est la République démocratique du Congo pe akosala tout congolais azo esengo et surtout à tout ratolo ke tango azalaka premier ministre asalaka makambo ya kokama oyo ba premier ministre mingi ti lelo batika kosala yango te awa totikeli kaka peuple ye moko asala choix malamu le 20 décembre pour na ba urne conscience ya peuple nde ekokata makambo yango. Betisika Kambonda. Interfédéral ya parti biso peuple Mwanamboka Christian Gimbi Congo oyo azali candidat député national na district ya Tchangoupe numéro ezali 1125 na lobby numéro 1125 asalaki lancement campagne électorale avec impact na idéologie mingi kuna na commune na Maluku Medine Kambembe pena wifi de samba bazali na compte ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Indeki mokolo ya dimanche 3 décembre na Kinshasa, plus précisément na commune ya Maluku. Botu
nanga nini Moïse ya Tchangu akitaki kuna na Maluku centre yenani interfédéral ya parti biso peuple candidat député national ya district ya Tchangu le numéro 1125 Christian Ngimbi Congo akendeki kuna pona lancement officiel ya campagne électorale na ye azalaki ye mokote le numéro 1125 azalaki accompagné na délégation monene ya staff électoral ya parti biso peuple elongo na ye moko présidente nationale ya parti Mama Sandrine Kassé Kankola autrement appelée Eskalibanga bazalaki wana pona ko accompagner ye Moïse ya Tchangu le numéro 1125 Christian Ngimbi Congo atalisaki na population ya Malukuke esengeli na bango basala ye confiance balanda ba polote basaki alosote kasi esengeli na bango ba voter mutu oyo akokende ko représenter bango kuna na assemblée na sima na ye koloba Mama Sandrine Kassé Kankola oyo azali présidente ya parti biso peuple yepe azangaki maloba te asengaki na ba mama ba papa bilenge ba voter mutu oyo akozala capable ya kokende ko représenter bango kuna na assemblée ba oyo ba ko améliorer conditions de vie ya peuple congolais ba voter massivement pour na candidat na bango le numéro 1125 Christian Ngimbi Congo na députation nationale pe ba voter le numéro 20 Félix Tshisekedi Tshilombo na présidentielle tellement que masolo yango elekaki kitoko avec un partenaire idéologie population etondaki meke ba mama bazwaki maputa babetaki maboko milolo banzembo boyo kandenge ye moko candidat député national ya Tchangu le numéro 1125 Christian Ngimbi Congo ndenge abetisaki mbonda liboso ya caméra ya magazine mbonda ya ekolo ngai Christian Ngimbi Congo candidat ya Tchangu numéro 1125 nayati kotala bandeko ya Maluku po toyeba na to solola ba comprendre programme nangeza nini makanisi nangeza nini pona district na biso ya Tchangu yango wana tokutana ki to sololi kande papa zalaka ya kotala ba mama bandeko na ko kotala bango boko pamba te yango na kanisa ki bango na mwa liputa na mwa koka yango na kati esengo kabula liputa nde bozo kaka makele zalia vraiment bosala nga confiance le 20 bokende belé bo panza sango ako yoka message o na télévision bo panza sango na bandeko bo vandi na bango na quartier na musala na zando bolo baya solo Papa Ngimbi Congo Christian makanisi na ye susi na ye ya Tchangu vraiment makambo eleki awa tomoni papa na biso numéro 1125 akomi awa surtout ngayo banda makambo ya ba député banda natikala konyata te na zwata na difrate biso aza mwana ya mboka aza mopaya te tolingi nyoso akosala esalama o nyoso tolingi akosalela biso na ngolu ya nzambe tokosenga kaka na bino nyoso bana ya Tchangu bo voter utile bo pesa voix na bino et pas n'importe qui te kasi esengeli na bino bo voter mutu ya malamu vraiment na ya Tchangu lokola Christian Ngimbi Congo le numéro 1125 po ye akosaka te pe aza capable ya kolobela bino ti kuna na parlement yango biso awa tobeteli mbonda kaka pupu po ye asalaka musala kitoko pe azo continuer toujours kosala yokanyo les candidats à présidentiel le 20 décembre 2023 le numéro 3 mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe aza déjà kuna na gemena avec impact na idéologie boza ba détail na élément oyo Mwana ya Congo, bondi belanga ke, ba campagne ba candidat président de la République, ezakaka, kobeti sabambona nango avec impact na idéologie. Bondi belanga ke, mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe, numéro 3, akotaki déjà la Gemena, chef lié ya Sid Ubangi. Na aéroport ya Gemena, bondi belanga ke, bambaki kitoko, la population oyo, bazalaki wana surtout, ba membre ya parti politique ensemble pour la République, na ba militant, ya ba formation politique ebele, oyo ba leader na bango baza ko soutenir candidature ya Moïse Katumbi Tshapwe. À part ba parti politique wana bondi melanga ke epesi kokamwa comment on appelle lisusu ba drapeau ya PPRD parti cher ya mwana mboka le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ezalaki ko pepa makasi na kati ya masolo yango epesi somo et surtout que officiellement
PPRD alobaki ke azanaye non partant na ba élection oyo kutu moko na bango azako dénoncer raccordement frauduleux po PPRD azaka la position na ye ya koboya ba élection bondi melangai ke PPRD aboyi na ye po jusque là lokola pe congrès na bango nanu esalamité bazaka ka na même position ya koyeba ezake devant ebele batu oyo bazaki présent na meeting wana bondi melangai ke mwana mboka de lise sanga asi abwaki pe éponge aza déjà na ngambo ya Moïse Katumbi Chapwe pe azalaki kutu présent na masolo ya mokolo yango ya kokamwa ezake bakandidat mingi même na niveau ba présidentiel législatif national te provincial en tout cas bondi melangai to kamwa ki ebele na bango bayaki na bango ka ko compléter ba effectif po bazalaki na bango incapable ya combattre ba campagne électorale nyonso oyo esali mabe makasi en tout cas ndekolangai attaque la français balbaka il faut qu'on ose mingi aventure oyo bakela on nega mabe makasi yango tobeti simbonda un vrai leader o aza vraiment ba vision malamu surtout mingi ba période électorale oyo yakama le bosso ya kadera monda école de manière que population a comprendre la vision na po ba pe ko voter massivement. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na ya wana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Espoir yangaba ezabongo pe mwana mboka tele mukwanga oyo asalaki masolo kitoko mingi na carnaval na bande ko ya palula kada toujours ba campagne électorale ezalaki ndenge nini mwana mboka disole vanza azalaki kuna ya konti ya Monda ekolo. Kolukate oyeba nani oyo azali candidat député provincial ya ngaba oyo bana ngaba bapesi confiance na motema moko boyeba ke esi eyebani batini na bango mwana mboka tele mukwanga mabunda numéro 62 na lobi bien numéro 62 yende azali représenté à la commune ngaba na hémicycle provincial po a défendre ba intérêt na bango. Boyebake asalisaki elongo na ba membre ya palu mo banga na carnaval na commune ngaba de manière que bana ngaba ba découvrir que numéro 62 ye wana asokeli bana masolo de manière que ba pesa ye chance po aluka ba intérêt ngaba tango tele mukwanga azali kotambola elongo na ba candidat conseil communal bino moko boyo kanenge nini population ngaba ya palu basa ko yemba pe bazali ko beta mbonda na misala kitoko o bango balula epe ba poli azala molobeli na bango.
Après carnaval, voilà. Et qui occasion aussi, na mwana boka, maître Célestin Ngoma Oyo, azali secrétaire permanent parti politique Paloupe, azali candidat député national, Yamo Amba, numéro 434, a présenté mwana boka Télé Mukwanga O, azali candidat député provincial numéro 62 P, na ba conseil communal de manière que population, bae babango. Maman O Bobo Tibiso, na Kachangaba. Bino Yangaba, na Botami Yangaba. Nasuka ya masolo bino mokoboyo kanenge nini babetisa kimbunda. Campagne il y a de cela presque 2 semaines depuis Bandaki. On a journée à Lelo et Zalaki Biso ba candidat oyo parti a choisi saki na Moamba tina ba différentes communes na Enyo surtout koto ya ko solola na base na biso ya Ngaba na population na biso population congolaise peuple oyo azalaka na Ngaba. Télé Mukwanga Oyo azali numéro 62 moko tant que bourgmestre honoraire Bilemwele Kani. Mais oyo mukuse bana Mobutu 18e bourgmestre na lelo to sali commune na plaidé merci na bakonzi bayokilaki ngai merci na patriarche Antoine Gizenga oyo alobaki kende osala bana bana yanga c'est to sali yango wana to sali ba locataire 47 ans lelo yo Totiki Belembo, kasi wana nazalaki nommé. Mais toujours le pouvoir ya peuple. Quand on a un projet à société pour permettre que d'organiser ensemble na national na biso, na ba conseil communal, na ba conseil provincial pour permettre que lelo te bongola République démocratique du Congo, nanzela ya ba député national, to bongola commune Ngaba, nanzela la députation provinciale et naba conseil na bango. Merci ba camarade, merci ndenge osungi biso. Awa esali boye zela ekomi pole lepo Télé Mukwanga atika ba souvenir ya kitoko la commune Ngaba asala na bango maison communale oyo depuis commune ebanda silelo na ezango te c'est grâce ya musala kitoko o asala na makambo ya kamo ya ndenge na ndenge bosi na ekuna na kati ba hémicycle a voter ba loi ya kitoko a kokisa vision na eko permettre que lobi Ngaba ezala solo commune moko oyo bana Ngaba ba kozala fiera ko ba ke commune na bango ezali numéro 1 la carte de ville province ya Kinshasa biso bembonda ekolo to fulie mokako swape to betelie kakambonda. Dossier ya double nationalité ya mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe eza kobetisa mbunda mingi surtout mingi na ba journaux oyo ebimaki mokolo lundi à la ville province ya Kinshasa. Mwana ya Congo bondi melangai ke likambo ya passeport zambien oyo mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe azanango eza kobetisa mbunda ya mabe makasi surtout na ba journaux oyo ebimaki awa na Kinshasa mokolo ya lundi na ville ya Lusaka boyebake baza kosepela te ndenge double nationalité ya Katumbi azanango depuis cour constitutionnelle avalidaki ye entre temps baza kokamwa ba relation oyo azanango entre Zambie oyo apesa epe passeport diplomatique zambien depuis 2018 na Zambie bondi melangai ke esalaka makelele ya makasi même na ba parti ya opposition la bango NDC asengaki ba explication la gouvernement ya Lusaka na masolo ya passeport zambien ya mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe NDC asengaki pe même la gouvernement congolais apesa ba éclaircissement la situation ya double nationalité ya mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe côté mususu zambien côté mususu congolais et bongo journal avenir bondi melangai alobi pour la passeport ya Zambie oyo Katumbi azanango c'est question kakande
ndenge nini azwaki passeport wana ezalaki par corruption to pe manipulation ya administration zambienne. Passeport oyo ezati na 2028 azwa yango ndenge nini pe nanu asalela yango te na bomoi na ye. Mituna eza kokwea kaka ebele ndenge kaka sili akweyaka na mutu likolo ya passeport zambien oyo Moïse Katumbi aza nango. Awa esengi kaka ye moko Moïse Katumbi Chapwe apesa biano na ba question oyo. Ebongo le potentiel na ngambo na ye a région de 2 journaux oyo asengi Moïse Katumbi apesa ba explication claire na électorat congolais pour la détention ya passeport diplomatique zambien pe koluka ko gouverner awa na République démocratique du Congo esengi azala claire kande balobaka zala claire na masolo etali nationalité na yo. Awa il faut boye bake Moïse Katumbi aza contre mur aza obligé ya kozala claire donc ya kopesa ba éclaircissement na passeport zambien pe na ndenge aza na double nationalité nyonso oyo ekoseka sincérité po kozala bokozi ya mboka esenga kozala sincère yango biso tobetisika kambunda tozongi lisusu na oyo etali bacampagne électorale ya boye bake mwana mboka Moïse Mbuta oyo azali candidat député provincial mingi ya commune Ngalema pe azali moko ya parti Biso Peuple asalaki lancement officiel ya bacampagne na mingi na maloka elekalaki avec impact na idéologie mais dire quand même na Wilfried Samba bapesi biso ba détail. Na cadre ya lancement ya campagne électorale na ye, mwana mboka Moïse Mbuta oyo azali candidat député na commune ya Ngaliema asalaki lancement officiel ya campagne électorale na ye na Malweka mokolo ya samedi 2 décembre 2023. Au cours ya activité yango tomonaki présence ya staff électoral ya parti politique Biso Peuple elongo na ye moko présidente nationale ya parti Madame Sandrine Kassé Kankola, autrement appelé Escalibanga, bakitaki si le terrain pour accompagner ba candidat na bango nyonso ya Lukunga. Présidente ya parti politique Biso Peuple Maman Sandrine Kaseka asalaki présentation ya ba candidat nyonso ya Lukunga kobanda na présidentielle ti na candidat municipal. Ye asengaki na population balanda ba mieti te ya ba candidat ya Lokuta kasi esengeli na bango ba voter utile ba pesa ba voix na bango na batu ya malamu oyo bakokende ko présenter bango kuna na assemblée. Mama Sandrine Kaseka asengaki na bango ba voter massivement pour na candidat numéro 20 Fati Beton na présidentielle numéro 837 Ferouzi Kibangala Jean-Paul oyo azali député national na district ya Lukunga pe ba voter numéro 410 Moïse Mbuta na députation provinciale na Ngaliema pe lisusu numéro 867 Joseph Malungu oyo azali candidat na municipal. Na suka ya masolo bakendeki inde kotala tiyo ya mai oyo ba candidat ya Lukunga basalaki kuna tellement que masolo nyonso elekaki kitoko avec un partenaire idéologie boyo kandenge candidat ya Lukunga le numéro 837 Ferouzi Kibangala na candidat provincial ya Ngaliema le numéro 410 Moïse Mbuta ndenge babetisaki mbonda liboso ya kamera ya magazine mbonda ya ekolo. Ngai naza 837 c'est Kibangala Ferouzi na sengi na Lukunga nyonso ezala sima parce que toza na slogan moko tozoloba Lukunga telema ezo la kiseke biso se photo telema to eba ko voter to eba ke jour wana 837 ezala voter pour ezala mulobeli na biso ya solo na kati ya Lukunga. Toyebete toza na période ya campagne électorale solo mwana mboka obazobenga 410 mwana Ngaliema ayaki na bureau politique mobimba et à parti politique Biso Peuple ekambami na mwana mboka Sandrine Kassé Kankola bayaki poto lancer officiellement campagne électorale il y a 410 le valable mwana Ngaliema na ba bureau de vote nyonso tango bokota nazo senga bozala éveillé solo bazoya ebele
bazoya kokosa ba promesse ebele na kosombela bino na kosala lola na kosala boy or eza musala député te musala député eza kolobela peuple koluka pe kokita ko résoudre ne to sali tangu bana ngalema nyonso ba okende conscience sala bo voter bana na bino bana ndaku bana quartier ndenge na ye na malweka boye na ba centre nyonso na bo salisani na annonciation partout bo voter kaka les 410 ndenge ba ko benganga mikolo na yango tokosenga kaka na bino nyonso bana ya Lukunga en général pe ya Ngaliema en particulier ya bino bango yo bo continuer na kosala bango confiance bo pesa bango ba voix na bino parce que bango baza bana ya Lukunga ya solo pe basala kamusala na bango kitoko yango biso awa to beteli bango mbonda kaka pu po musala na bango eza komonana to bénéficier il faut même faire comme bien to bando que l'hôpital bien na nina po bete na papa mo konti maboko kuna ndenga ba miliciens ya Lubero baza ko empêcher ba candidat député national to provincial pour basala ba campagne esika o bango bazali ndeko ya Congo bondi melangai ke eza kopesa lelo pasi na ba candidat mingi po basala ba campagne bango na Lubero po ba miliciens baza ko empêcher bango surtout na ba zone oyo eza na maboko la bango bondi melangai ke ONG colloque d'intervenants pour la démocratie environnement et les droits de l'homme Sidek Damokuse aza ko accuser que ba candidat oyo baza ko soutenir clairement te ba groupe ya autodéfense oyo ba bengi ba wazalendo bazala moyen te ya ko sala ba campagne na bango na ba zone oyo bango bazali surtout ba candidat député national pe provincial kutu bondi melangai ke eza ko créer makelele ya mabe du eza ko senga solution moko esalema avant que mabe ekoma awa ekomi ko senga ko sanctionner ba candidat oyo baza ko instrumentaliser ba groupe oyo po nyonso oyo eza ko bebisa cohésion sociale ya koyeba eza ke selon société civile wana 80% ya Lubero eza na maboko ya ba groupes armés locaux biso pe mbonda ekolo tokosenga na bakozi ya mboka en tout cas boluka nyonso oyo mema ba sécurité ezala à côté de manière que ba campagne esalema kitoko pe ba élection elekala kimia yango tobetisika kambonda caricature ya mokololo le VGF Zemba Koko tiri elongola écrit de mateta nini bo proposer les biso bandeko ya Congo boyeba ke bibota bandeko la biso ya basi ekoma kosala soni okomona abota bana mibale misatu la tata pe akoma kosundola bana epa ya mama na bango po mama na bango azwaka charge ye moko mwana mwasi kaka mutambola pipa muke kobiba akipaka lisusu bana te toyebaka te babotaka mpona nini yango boyoka sagesse ya caricature lelo lokola azokende ambiance kasi mwana abandi kolela tala Melissa ndenge atomboki kokamwa yango nini yangoko nakomi esclave po na bota yo longwa kuna tia ngai à l'aise esalisama komona ndenge Melissa abota bibota koma kosundela mwana zolela kasi ye enkipa kutu atombokeli mwana akanisi ke mwana komisa esclave abota ye ya boye esali mabe makasi tellement mwana azali kolela kaka mama Melissa pe akosi likambo yango boyoka bino moko boniko Melissa mwana azolela azali pe malade boye nini ko ezalaka boye te bongisa mama te mama na lembi nabima lisusu te likolo na ye malade soki akokufa akufa na ye ngai nabengisaka ye te akufa na ye kaka esali pasi Melissa abota mwana kasi kozwa soya mwana te ye kaka kobima toyebi te na kobima la pe risque pe akozwa lisusu zemi mususu yango le petit mikendo depa epa le ventiri yoka ndenge abetisi te ventiri bafi ya lelo bakoma ndenge babotaka mpona nini le ventiri pe na ngambo na ye mwana Kongo yoka ndenge apesi sagesse na ye ezaleli mabe kasketi na tango oboti yeba pe kobokola bongo bana ya boye bapapa na bango bazaka wapi elenge bokola mwana na yo tokosenga kaka na bandeko basi yebaki tango bozwaka bazemi bozaka bota bana boyebaka pe kozwa so ya bana na po bana na nde bango nde Kongo ya lobi na yo ndeko mobali omesala kotia basi bazemi tala pe lelo facture basi badimio na ba $500 luka obala obota pe zwa encadrement ya bana na yo po Kongo ya lobi
yango nde na bana oyo tozobotaka yango tobesika mbunda awa nde elakisi ke tokomi vraiment na suka édition moko alelo onga ayade na présenté yango kitoko avec impact de idéologie parce que nayebi ke bozaki ebele oyo bolandaki biso mais beaucoup de choses qu'on peut confiance parce que tout ça nous moussala kitoko tous allez ni pour ni contre tout ça toujours au milieu du village beaucoup de gens s'abonner massivement la chaîne de la mission école officielle peu bon la mission sport terminé notre collection ma prime abordable si ma caméra zaki beaucoup moins na mboka Dissol Vanza azaki toujours assister et pas moi na mboka yimoko les grands réalisateurs monter la maso écrit dans ma tête après édition la maman Medina Kambembe to la prochaine maso collé azongiti